voilà. Ndeko na biso lobi lisolo na biso lelo eza lisolo moko eza comme témoignage to comme conseil ndeko na biso lingi to partager ensemble na balandi ya Sanza TV. Ndeko na biso lobi mama mignonne to meka ko beta sete na ba problème oyo ya kolula to ya bilula lula to meka penza ko beta sete pona likambo wana. Alobi histoire nanga eza histoire moko o eza ke lelo oyo bato belé nazo mona baza ko se retrouver na ba situation wana na kaka na pona ko lula a perdre vie na ye pona ko lula donc ememiye na banzela moko o eza que abandaki même pas ko s'attendre na yango. Abi mama mignon tozalaki na famille ndenge ka ezaka na ba famille nyonso tout bazaka na balikondia famille na bango. Soki nzamba pamboli déjà mutu moko na kata famille batu nyonso tout na famille bakoma akotalela mutu wana. Donc mutu wana na excusez-moi mutu wana na kata famille azalaka penza très important ata mikolo ya ndenge na ndenge bapesi ba point de vue na bango si y a un problème mais soki mutu wana oyo amona na moi kese amona ni eke a contredire même oyo mikolo balobaki en tout cas na ba famille nyonso surtout biso ba africain to mona ke bakolanda kaka oyo ndeko wana oyo azana moi misolo oyo azana neti pilier ya famille alobi. Voilà la grande famille. Ndeko na biso lobi mama mignonne nga naza mwana mwasi nazaki na grande tozaki na famille donc grande sœur na biso zaki penza appela ki makasi nzamba bon biso to banol bake nzambe nde apambola ki or que c'était pas ça. Il y avait quelque chose derrière sa fortune ezaki na makambu oyo biso to baneko ye bate tozo mona ka amutu elle aidait vraiment elle aidait la famille. Abi ndeko na biso wana grande sœur wana asala tout pour na libota na biso en tout cas tinna bandeko na biso presque na poto mais grande sœur nanga wana o azalaki na mbongo na kata libota na biso azalaki pe na partenaire na c'est-à-dire sa meilleure copine sa meilleure donc camarade na pe no basala ni ba faire camarade na pas pela ba on male ba pela abi nini yo sala maman mignonne et yo ko sala que camarade ya grande sœur nanga petit frère na ye azape na mbongo petit frère na ye ayako kufela mwasi tango petit frère na yo kufela mwasi ngai pe koto yo na bandi ko senga grande sœur na bien tout cas na vandi na Kinshasa mingi nde nazo mono boye bien mais ngape na lingi na s'épanouir na ndenge na ngai yo moni nyonso tout muté bongaka olakisi ndenge ya koloba mbisi comment pêcher là demain ou après demain je ne viendrai plus commander chez vous. Yana lobi en tout cas pour nga naza prête te po yo kende parce que yo za muto yo ozalaka nanga otambola nanga on fait presque tout ensemble donc on lingate au voyager lelo au kende ngana tikala awa mais la sœur lobi en tout cas maman mignonne nga mon kaka tellement ko lulande bande ko surtout bakenda poto nga peka na ke poto na yo ko benga siko bande ko mususu o bazana mikili ya poto na soli na bango na msi bango en tout cas la famille bo meka ko sunga ngai nga na lingi suko zala awa te na lingi bo sela nga ba démarche afin que na voyager bande ko pa poto kuna ba bi OK problème ça tête o meko ça ba démarche na biso ndenka ezalaka mais il faut to sola na grande sœur ye biso ngo te bo so na grande sœur te parce que grande sœur kutu nga dana aza d'accord te que ngai na se déplacer donc grande sœur aza d'accord te ndeko na biso mo so lobi maman mignonne et ko sala ke tellement yaya mona ki ke nazo lingana kende na komi ko bunda pena na ba propre ni moyen na ngamoko pona na kende yaya aye ko proposer ngai que non ndenge za boye kutu petit frère ya camarade na nga utaki okufela mwasi il y a de cela 2 ans a tikali na bana soki tokoluka moyen to introduire yo et pas na ye comme ça bon meka un peu ndenge que ça la développement commission albi commission tout c'est le commission le quoi ozomona que non garçon na le quoi zane na mbongo ya na famille na baza mbongo et ozala bien moi ça le bi maman mignonne en tout cas pour nga moko na sepele penza te pour nga moko na zaki na bolingone te mais tant balaki singa merci beaucoup abi mais tant balaki singa ba côté positif ya ndeko na biso mobali ki azala mbongo makambu boye abi maman mignonne na linga ki mobali wana non pour l'amour vrai mais na linga ki kaka pona mbongo pona bandako linga na koma pe lokola baninga bandeko nanga to yoka likambo abi na linga ki mobali wana non pona bolingo ya solo mais na linga ki ye kaka
pondenga za na mbongo eke ngape lelo na bali na komi na ndaku na nga batu bazomona ngai abi na ndima ki mobali wana juste par influence juste pour que na prouver pe batu misusu ba mona pe ke wana pe mignonne abi nga mama mignonne nini eko sala ma mariage na ngai ba eko introduire ngai camarade ya grande sœur nanga eko introduire nga pa petit frère na ye en tout cas na mona ki c'est un bel homme mais pour nanga nazaki nanga vraiment na bolingo na ete mais na ndima ki kaka pour nazaki na objectif nanga imoko boy abi mama mignonne mariage nangai eza mariage on a kokolo ba mariage de rêve parce que ma sœur avait beaucoup d'argent sa copine également et le mari aussi l'homme en question aussi avait beaucoup d'argent abi bango batsaki vraiment mbongo together basangisa ki mbongo to sala ki mariage moko oyo ngamona lobaka eza mariage de rêve ba genre ba mariage oyo moi signon surtout arrivera que non un prince charmant un jour akoyela nga libala nanga ozala boy parce que biso basi tozala bongo tant tozokola tozala na ba imagination moko tozokanisa ngai lende na sa boy tant nakokola mobali nanga ya azoya boy toza ko imaginer bi c'était vraiment mariage moko de rêve pour nanga abi mama mignonne toyo ko sala mariage to sali mariage na eko kene na ndaku nanga libala en tout cas mama mignonne j'étais vraiment ozomona que non j'ai tout dans la maison nazana nyonso nazalaki na nyonso abi mama mignonne nazalaki kozanga eloko te nini oyo ngana nango posa eke nazwa te nazalaki na nyonso mais loko bandaki kozanga nga mama mignonne ezalaki kimia nazalaki na kimia te na ndako ya libala mobali kobeta komela masanga akobima bosoki abimaki azongi masanga donc abi nakomaki lokola sac ya box nakomaki lokola sac ya box au fur et à mesure tozova na ndako ya libala na bandi koyeba makambo susu oyo nayebaki te avant nakota na ndako ya libala que non mwasi oyo bango bayebisaki nga ezalaki mwasi ya liboso te ke mobali wana akufela ezalaki 4e femme ya mobali wana akufela siko basi nyonso to akufela na batika bana siko mobali aza bana na ye bobi kande bana bazala biso bana nde tozala o mwasi moko be mama abino akufa papa abino ayena mwasi mususu abi ezalaki pasi pona nga mama mignonne tant nazomeka kosola na mobali mais pourquoi oyebisaki nga vérité te que non mwasi oyo yo bino bolobi que 2 ans passé akufi c'était pas ta première femme azaki nde 4e femme na yo oyo akufaki mobali ebisi o non soki tolobaki no keza mwasi na ngai parce que misusu wana na balaka bango te oyo wauto kufa nde na balaki officiellement yango wana toyebisaki ke yango wana toyebisaki obongo yango wana toyebisaki obongo ndeko mwasi abi mama mignonne nazalaki à l'est kobeta nyonso makofi naza na mbongo naza na nyonso mituka ndaku me nazalaki à l'est mobali akosolola na basi ata tovandi boye mwasi azobenga yo oza na droit akoloba na ye te telefone na ye soki esone yo omeka kozwa telefone wana orépondre to oyela ye abi nga nazalaki te ke nazwa telefone nake korépondre na bapel na ye non ezalaki ke babengi mobali peut-être atikaki phone na ye na dining room eloko ezo déranger peut-être atikaki phone na ye na dining room yaza peut-être na chambre tant phone esonné tant phone na ye esonné ozwa phone na yo meme tant phone ezo sonné place atikaki yango yo ko bouger yango te abi nazaki na ndaku nanga me na bande ko se sentir lokola naza na prison moko boye quelconque na bande koyeba te na sala nini na bande koyeba te Lydia Mbosso ma copine privée personnelle je te vois merci beaucoup abi mama mignonne nazalaki heureuse te nakomaki pena ko luka te ma nazalaki pena ba bien na ngai abi mama mignonne na yako sala que na bengi ndeko moko na poto na bisa en tout cas so bolongo linga awa te ekosimba te ngai na koya ko perdre vie na ngai alobi ayaki kokima na ndaku tango akimi ndaku atiki babozwi o abandaki oluka atiki asundoli pour dire que ba bien mater tout ce qui brille ne pas de l'or abi mama mignonne na tiki nyonso tout et puis na kome kosambela makasi vu que okoti na libala moko okomi ko apprendre que non mobali wana yo za 5e mwasi o azobala hi papa Jeff Tumba
Maman colonel, bonsoir. Abi na koma ki ko sambela makasi parce que na bana omona ngo eza sous normalité. Mobali akufe déjà basi 4 nga na zaki neti 5e mois sinon yo kota na ndako wana. Abi en tout cas na koma ki mois sa mabondeli. O ndenge ezala ke batu mususu ezala ke non nzamba koko tika okota na okoma na circonstance moko boye ka po o reconnaître que nzamba za nzambe to po oyeba elongi ya nzambe. Abi mama mignon na koma ki ko sambela siko ba prière na nga wana nde après na yo ko comprendre que eza grâce ya ba prière na nga wana nde naza ki sauvé naza envie ti lelo. Abi maman mignonne, qu'est-ce qui s'est passé tant na kiminda kuna nga libala na ke ko se réfugier quelque part na bandi ba démarche na nga voyage na tawana maman mignonne ba démarche ba voyage ezaki le quoi lelo te ba démarche ba voyage ezaki na on pena normal ozuli passa na yo OK ça lui demande visa tout et tout. Abi bande kone basunga ki ba yo ko sala le ba ko sala le ba démarche titi na mo mbongo na epa bimaki nango déjà wana allez basali nini ayo ko kende poto akimi na libala wana. Abila hakomi na epe poto malembe abi nazwa ki penza leçon moko o ezake jamais na vie na nga malgré balobaka jamais te mais jamais na vie na ngai nakoki ko envier lisusu batu nakoki ko lingana comme malokola baninga na lobaki nakosala ngo lisusu te nakovanda nakoma ki mwasa mabondeli. Abi na nga mama mignonne la na ke na poto na yo kokutana na tonton moko boye oyo aza mobali na nga oyo toza na ye lelo ti lelo na ndako naza na ye na ndako na nga libala. Mais nini penza oyo epousse ngai nazaki vraiment motema na ngai bandaki koningana na bite fo na partager lisolo oyo na balandi ya Sanza TV nini epousse ngai. Alors bi grande sœur na ye wana oyo abranchaki ye na mobali oyo abalaki ye, c'est-à-dire petit frère ya best friend na ye donc partenaire na ye baye kobebana bango mbale bakamarade baye kobebana. À partir ya kobebana wana nde ba secret siko yo kobima. Alors bi ba secret ye kobima secret zaki nini que bazana bango mbongo na bango bozui na bango misala na bango basalaka c'était pas normal bakota na bango na logement ko boye kobalisa ndeko na ye et pas ya petit frère ya camarade na ye wana c'était juste mascarade ezaki juste lo moko boye basalaki pour que ndeko wana donc grande sœur afuta neti likele ezaki tourna ya likelemba neti biso neti na YouTube bomoko to sala baliki elemba biso nyonso tu bandeko to yebi ristourne nini za ristourne to yaka oya tielelo batu nyonso tu balemu tu moko o kuna lobi ya tie donc ndeko na biso azalaki neti sacrifice ya na ye sa propre sœur a pesa ki neti sacrifice sikoyo pona ko luka teke batu ba comprendre nde bakendaki ko tiaye na babala na mobali wana parce que mobali wana pe azaba ngonyo surtout du nombre donc mobali wana ye asigna na ye que ba signer surtout bando bala après un temps bakoleka ezaba ba pacte na bango ba signa abi yango na mama mignonne tangu na ye ko apprendre likamba bongo en tout cas na okaki pasi na bi comment se fait-il ma soeur à moi mon sang akeko sacrifier nga. Mais nakoyoka ba mateya ba kamunyo surtout en tout cas maman mignonne natia na se na koma ndeka ezalaka olimbisi mutu mais okoma otale siko na lisu moko keno na ba matanga ndeza tokuta na biso so na kitiki tokuta na parce que aza appela kana ti lelo aza mbongo makasi ti lelo mais ndenge pende zalaki affection na to bolingo wana ezalaka soute maman mignonne pourquoi ezalaka soute parce que mutu o déjà azoko step yo to ko luka ko chuba yo tonga na sima mukongo soki ozongani na ye il faut bandotala ye na lisu ya aigle il faut bandotala na musika parce que oyebite nini o akoki osala susu ya grave pour que a atteindre objectif na ye abi yango na mama mignonne na ye lelo na Sanza TV to meka ko pesa conseil to meka ko solola na bandeko nyonso tu o balandaka biso na Sanza TV to pesa conseil en disant que dans la vie, il ne faut pas précipiter. Dans la vie, il faut être dans ton assiette. Ce qui n'a nous tant avec kokite ato salindenge nini o mona kake nyonso sala e simbate. Mais ce qui t'a yo e koki. La famille de Sanza TV, je vous assure, moutako push yote, moutako force te. Ce qui nzamba lobi ke tana yo yangoyo.
ata bato ba combattre yo, ata mipepe ya ndenge nini ye oyo nzambe alobaki mpona yo ekokisama ekokisama. Alors aujourd'hui na Sans Activité ye juste mpona koluka ko interpeller batu, mpona koluka ko conscientiser batu, mpona koluka tolobi te ke biso toza ba meilleur, mais on essaie un peu ya ko partager ce qu'on a, parce que on nous dit toujours que non, on donne que ce qu'on a. Yangona to luka to partager, to mettre un peu ko partager les idées. Chers internautes, bino bato boza déjà en ligne, vous pouvez toutefois donner vos conseils, parce que eza likambu oyo tozo mona ngapi to mona ba makambu ya boye ebele. To mona ba makambu ya boye ebele o mona boye mutu moko na kata famille ye déjà se lança na na ba science moko boye akoma ko utiliser bandeko na ele mususu so bandeko na ete le mususu bana quartier le mususu ba camarade le mususu. Donc c'est ça. Il faut être prudent. Il faut être prudent dans toutes choses. Donc, surtout, tout ce qu'on fait, il faut toujours être prudent. Il ne faut pas envier. Il ne faut jamais envier quelqu'un, parce que mutuana oyoza ko envier boy o mone na moy na mutu ebi nenga zalaka. Mutu mususu o mone na moy boy. Là c'est maintenant moi qui parle. On a déjà essayé un peu de décortiquer notre histoire d'aujourd'hui. Et là, on essaie juste de donner de petits conseils. Il roule carrosse, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train d'endurer. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Il ne dort pas peut-être. Bafimbu oya liaka to mona ngo to yoka ngo na masolo peut-être le mutu ngo abongwani dans la razoloba. Mutu muso mone grand là na famille mais akabarate. Pourquoi? Parce que na balini na bango na ba sexe na bango na ba yebisa ke mbongo na famille na yo ko liate. Donc il ne faut jamais envier, il ne faut jamais envier. Soki tana yo ekoki ndenge na lobaki yango liboso. Ezala ozo passer na moment ya souffrance ya ndenge nini. Soki tana yo ekoki tokoko tala na Bible, na nga kozonga mingi na Bible, parce que par exemple la Bible est fortifiée anga makasi. Ndeko na biso Esther qui était orpheline. Azalaki na noko na ye, azovanda na noko na ye. Nani ayebaki ke une orpheline pouvait devenir reine? Nani ayebaki yango? C'est parce qu'elle était là, azoyoka oyo parent na ye, o atikala ki lokwa parent na ye, noko na ye, abandaki koloba na ye. Et c'est grâce à Esther que mboka na ye ebikisamaki. Pourquoi? Parce que abandaki kolandela oyo Bible zoloba. Restez dans ton coin, vanda na place oyo vandi. Tana yo tango ekokoka, oko briller na ndenge na yo, ekozala force te. Bénédiction nzambe se fait elandisamaka na ba chagrin te. Quand Dieu te bénit, il bénit. Quand Dieu bénit, il bénit sévèrement, il bénit. Donc, tu peux faire autant d'années dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Ne t'en fais pas, parce que la Bible nous dit Namboka nanga mokota kozala stérile. Yo monike oumeli nanda kwa libala ozobota te. David Chibangu, partagez le lien, aimez, commentez. Je ne vois pas vos commentaires, j'ai besoin de vos commentaires. Voilà, j'ai besoin de vos commentaires. Ovandi na kata ndaku moko boto ozala ki ensemble na baninga, omoni ke baninga na baza ko épanouir yo na nzamba bouger yo te. E banzo ko peso motema mabe. E banzo peso motema mabe. Okomi motema mabe envers baninga, or que yo zela tana yo tango ekokoka. Zela tana yo tango ekokoka nzamba ko pambola yo na moment na ye. Il fait toutes choses à son temps. Nzambe ayaka jamais en retard, il est toujours à l'heure. Donc soki na mabongisi na ye, ezalaki ke lelo oyo atanga na force ndenge nini. So na mabongisa nzambe ezalaki non air na ngate. Elo moko esala mate. Mais au moins que soki tana ye koki ato forcer na yo te. O kama surtout et comment kende kara Makami se komi pepele, makami se komi karaboy. Donc, ils ont évolué sans pour autant faire des efforts. La famille des Sans TV. Restons accrochés à la parole de Dieu.
tozalaka toujours accroché na makomi to na oyo Bible ezoloba na biso. Tolingaka koenvier te. Tolingaka te omoni muninga asala eloko boye yo pe yo wana okosala eloko boye. Non. Mutu musu eza omoni camarade to voisin abandi mwa business na ye moko neti na monanga mkomsuma ba pero tozaka na ba Kinshasa. Batu nyonso tu ni ba pero na ba komeka côté ka manioko frites. Manioko frites. Je crois tous les internautes ba yebi manioko frites ba yebi yango. Mutu nyonso komika côté ka manioko frites, manioko frites. Elongo manioko frites komi spaghetti bo sangisi na maki. Batu nyonso tu ba komote kango. Yo moni mutu ana za ko côté ke loko na peut-être ye ebongeli ye na ngonga wana azokende azako évoluer. Omoni nga na fongoli mwa restaurant na nga lokwa mama malewa moderne moseka. Ali yo po bite nga be fona fongola ka restaurant. Ah, OK, le lenge ya lambelaka bilubu na eza ndenge moko te na ndenge yo lambelaka. Tellement oza motema moto, tu veux toujours t'emparer to lingi toujours komi kotisa na likambu oyo eza ya yote. Omona ke on investit ça qui pour le long moko mais eza ko avancer et puis tu vas commencer à pleurer et à dire que non ma famille non. Bandoki ya liboso za nanu biso moko. Bandoki ya liboso avant de regarder bandoki ya famille to bandoki ya quartier. Yo moko nanu. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Discrétion et pas na ezara souté. Discrétion ezala lisusu te. Okomi ça ba problème ya ndaku na lokwa échantillon lokwa na wenza matete. Okomi ça ba problème ya ndaku na yo za na problème moko boy batu nyonso tu faut ba ke no yo za problème na kata ndaku na o. Non. Il faut toyeba ndenge nini ya komi batela. Il faut toyeba le monde est méchant, le monde est méchant. La Bible nous le dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le sonder? Tout le monde en a bilongi. La famille des Sanda TV. Mon superviseur n'est longi. Namona maman colonel ne longi mais na motema na mona Samantha Zangela na longi na mona Sylvie Malonga na longi mais dans son cœur ce qui se passe dans son cœur il y a que Dieu qui connaît. Alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention. To éviter ko exposer ba vie na biso. Biso moko mutu to koma refongola ba porte. Pourquoi les lots to koma mona sorcellerie comment ma casse par rapport ya les anciens temps. Na ancien temps, ben na batanga kala. Ba makambo to mona lelo ezalaka te. Pourquoi? Parce que pour mona maman zo souffrir na ndako libane mais pour mona ke beta lisolo pa voisin za ki pasi. Eza ki pasi. Mais lelo o e koma mutu nyonso to komika soko mo okomna oza likambu na yo wana mbangu. OK ko yebisa mutu. To lobi te que partager c'est pas bon. Partager c'est bien mais quand tu partages quelque chose, il faut yeba mutu nini o yo so partager na problème na yo. Yes. Il faut yeba mutu nini est-ce que mutu na OK yebisa likambu na nga so na yebisi et ozala secret donc eko remind between the na côté d'anglais. Muto nazo ke yebisa likambu nanga est-ce que likambu oyo ekozala kaka ya entre biso mibale to likambu o nazo yebisa ndeko o lobi ekoma pa ndeko mususu. Ngana koza na problème nanga lelo na bika ma meilleure copine c'est Lydia Mbosso na ke yebisa Lydia Mbosso. Nepsi en tout cas Lydia ma chérie ne dit à personne au moni eza problème nanga eza boye ko yebisa mutute. Lydia eza un problème na ya asoloni nanga. Ndeko na biso Benjamin Chimanga lobi pour internet ezalaka te. Ya internet ezalaka te mais tant internet on y photo sel on a modération et ça te que internet c'est on ko ba yeli bisongo
internet ngana comment on le appelle internet on dit bah là surtout biso les Africains, surtout nous les Congolais. Internet bah là ngo biso kaka non. Et l'ingo le batte que le loco internet c'est ça, si tu as un problème, aux un problème nan de comment boy ba misu surtout comment mona ndeko na ayibi na été mais tellement que ça un problème na ye azu photo na ya commis oh ndeko moyibi ayibi boy ba publier ndeko réputation mutu e baby ka pona motema mabe. Je disais li ya mbosa koko yo yebisanga likambo que non mignon tala na un problème na nga boye za boye mais ko yebisa mutu te en tout cas so moni na yo partager non parce que yo nde oza muninga na ngai ezaka secret entre nous Lydia Kei nga peta na otikala na zape lisusu na camarade na nga moko o na trasaka o na pesaka confiance à part Lydia na ozana ke pa camarade wana na Kei kutu tala Lydia kutu alobi boye en tout cas na oki passe penza mais ko bisa mo te gardons ka pa na yo bon mon ande pour muninga ko mo panzana tozo lande muninga wana pe onga na kenda ko betela solo ye paza na camarade ne donc problème a muninga o alobaki ke ezala secret ezala sous secret te komi o la ebisi best friend na o kuna ebisi meilleur ami na o kuna ebisi meilleur ami na o kama ka bo likambu na o yo ebisi mutu moko lobby o kamwa e komi partout e komi na internet voilà pourquoi parce que nous manquons la discrétion tozo zanga discrétion entre nous tozo zanga yango tolingi ka to etale vi na biso boye batu nyonso tu bamona ndenge vi e komi kitoko ndenge vi esali boye malamu ezaka batu ba découvrir d'eux-mêmes mutu kingandi ke yo yaka ba yo banzo loba ba makamno na ba o solo na makamba lokuta na internet on peut ya ko memela biso susu maloba lokuta makasi o mona mutu kuna bimilo kwa o mona mutu kuna bimilo kwa soki nini mais vie na est normal eza ndenge azo ko exposer la ngote eza ndenge azo lakisa biso ngote na internet alenga peta na omona bonga bi nzambe na ngai muninga penza vie komi kitoko boye muninga komi boye tikanga pena sala boye ponga na zonga boye alors que c'est que la mis la présente na ba réseaux sociaux c'est pas ça ma famille na matia volume tona dimne volume dites-moi un peu toyaka pona ko meka ko sungana toyaka te pona ko se faire voir que non ngai non ngai soko ngai mingi mino e koma ngai okoka suko tienyenyenye okoka te pourquoi parce que ngai eleki MKS Grafami Mukeba oh Mama Mira Yokani TV bonjour. Voilà la famille. Il ne faut pas te loukaka toujours ko exposer ka vie na biso. En exposant nos vies, netozo ko mi benda biso moko mutumsu ya mutema mabe. Tanga zo mona makambu na yo. Asepeli ne kate. Ozano na problème na ete osali no elote. Mais tant yo lelo osombi o BM o exposer yo ana na ovandi o chango na batu ba mona yo na BM. Osombi lupangu ye wana selfie basomba kaka baboya kaka o boaki na internet tango boaki na internet wana na bata malamu na ya mabe biso nyonso tosa nini tozomona tango tozomona wana oya mabe osa nini ake bandi ko fina o kama ka boy vile zaki nango bien o bandai no ko avancer bien. Mais au cas où kabo makam no nyonso te komi par terre pourquoi parce que yo moko fongola qui porte yo moko za porte d'entrée essayons de voir mutu nini oyo koki kokende ko se confier parce que batu nyonso toute la famille de Sanza TV bazala bata ko se confier na bango mutu mususu yo koki kokende ko se confier na lobi penza na se confier na mutu peut-être pas na ende bo ok okende ko s'exposer okende ko mi kwisa pena na libulu
na ko expliquer problème na yo opesi ba piste mususu. Donc il faut savoir à qui faire confiance. En qui? Hein? Oh là là. Il faut oyeba mutu nini oyo zo pesa confiance na makambu na yo. Je crois que vous me suivez. Tozo landanga, je pense. Tozo solo la bien, je pense. Tozo solo la bien. To meka ko bomba ba vi na biso. To meka ko bomba ba vi na biso. To tika ko exposé. Eh, oh corona te, sans effet. Koso koso ewuti wa, sans effet au nom de Jésus. Nazaki bien atabi de mobala de Sanza TV. Nazaki bien kamba moko koso ye ambala kata. Oh, sans effet. Donc voilà, essayez un peu battre nous sur la zone à quoi nae. Aza ko évoluer tranquillement. Tranquille. Au côté de comme subobi oh au kamwe. Et le monde battre kaza yuma non. C'est peut-être parce qu'il a compris. C'est peut-être parce qu'il a comprendre que non, la discrétion est ça force mon co et faire avancer à mon tour. Ah oui. Yo a un problème na on a mutu mususu. Oyo banjo ke koloba on pas mutu mususu. Pourquoi? Pourquoi? Ndeko na biso mwasi apesi biso lisolo lelo juste pour na motema moto alinga koma lokola baninga tale sike kenda ki komemae. Chance azalaki na vie de prière. Yango bakoka ki était ko exterminer. Siko soki azalaki na vie de prière te nde lelo oyo aza invité. Pourquoi? Parce que nabi lula tolingi ko lula tolingi ko lula. Évitons ça. La grande famille des Sanza TV, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes. Donc, na Facebook, on s'abonne. Ok, na Instagram, on s'abonne. Na YouTube, na Snapchat. Donc, ma plateforme, on est là pour vous. Tous à la rawana, pour nous faire avancer, pour nous mettre kabola, auto yakanango. Émission Maman Mignonne, ya reality na ebi sakabino ezala wana karaté pour na koya koloba lobby non. Si tu as ton témoignage o ezake objectif na biso zakanini tant tozo pesa message na biso boye batu bazala édifier. Objectif na biso penza yango wana. To ya karaté pour to lobby eleki non. Pour je pense que nenge te partager le loboe ndeko moko oye pazalaka misu pai walingi komona muninga somba poudre fashion te walingi komona muninga somba smartphone te po wana somba ki iPhone soki 10 soki P10 soki nini ba téléphone nga ça la nga na kola sur no téléphone nga na ça nga téléphone allô ça va oui c'est ça exactement. Omoni muninga na sombi P20 yo lobite lokwa ya sombi P20 ngafona ke somba P30 non eza yo et puis tant on soma ozo yeli biso tsheli biso na internet so bandotala ozo yebate ko zo fongola ba porte ya malédiction zo fongola ba porte ozo benga nde batu o balingaka yo te ba ya pena o balongo venez voir, venez m'étouffer. La grande famille de Sanza TV, moi votre humble servante Maman Mignonne, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi on vient toujours ici pour essayer de partager ce qu'on a, pour essayer de yakoper ça, le meilleur de nous. Dit Jamboso, oh mon anate.
Leonel Martins Malanda. Oh, Leonel Martins. Kumwe Saoudi Leonel Martins. Oye mwana na koma bata portugais. On appelle simbote na portugais. Kumwe Saoudi Leonel. Saoudi taboa. Voilà la grande famille de Sanza TV. On est là, on est toujours là pour nous. Tozala wana kaka pona biso nyonso tout. Tozala wana pona koluka ko partager. Oyo eyelaka biso yo ndeko oyo ozolanda biso na tango oyo ba contact na biso nyonso eza wana. Si tu as un problème, si tu as un souci, ozana mo problème na moko ozokoka kozwa solution te, venez avec. On va essayer de partager non pona koluka ko misoso ki ndenge nini mais pona koluka ko sunga parce que musana biso eza tozo sungana. Adeline Goikana. Musala na biso na Sanza TV eza tozo sungana. To meka kakosala non pona batu. To meka kakosala non pona batu. To vivara pona biso moko to vivara pona batu te. Vous me suivez bien, ma famille. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je vous amène toujours. Na memelabino toujours. Na memelabino toujours. Ba makambu o ezake koki ko sunga biso lobi to évoluer. Non tozonga sima mais to évoluer. Essayons de rester discret. Essayons non yako lula parce que nyoso o engenga keza pauni eza diamanté. Paunité quoi. Merci beaucoup Nabino Nyon surtout. Vous partagez déjà le lien, vous aimez vos commentaires et vous savez bien ma kasi. Hein, ba commentaire Nabino botika ba conseil, les amis mingi ba conseil. Ndeko Mireille Mukeba ozana conseil kuko tika ngwana na ba commentaire na biso. De façon que mutu oyo akoya peut-être que l'émission en différé ce qui a kutani na lien oyo akoki payer pa yoki apesi pe conseil na ndenge na e parce que nous partageons toutes nos expériences. Oh ngana viva lobby lelo koko zala comment témoignage oyo ya ngai peut-être que osunga ndeko moko o aza ko se retrouver na même situation o ngana pasa ki nango nde yango wana o biso to luka na kata Sanza TV. Ozana conseil na yo concernant l'histoire d'aujourd'hui, tout tes témoignages à l'élo. Laissez-nous votre conseil na à commentaire wana. Et qu'on a la bienvenue. Chers internautes, nous tendons vers la fin. Il nous reste 10 minutes. Na fongoli téléphone na 10 minutes oyo. Mutu o akobenga. Mutu o akobenga abengi. Téléphone est ouvert. Benga biso pesa biso point de vue na yo pona likambu ya biso na biso alelo. Benga biso penza na plus 27 78 49 89 914. Obengi biso okoko benga pe en direct boye. On va toujours vous